moi je suis là qui délaissé. Espoir est là qui moi oyo. Azaki suna ici, elle a vendu tout. Elle a perdu tout. Elle a tous les jours pendant 12 ans. Elle a perdu son mariage, cette femme. Quand un mariage était, elle a perdu tous ce dont elle avait, comme ressources, comme revenus, comme bien auprès des médecins. Et c'est là que les médecins spécialistes ake kuna mbangu akopesa akotraiter me bandeka ko simbate bien ba pesa ba kombo obela milangi abotaka te kisita ekomba tika ba pesa ba kombo ndeko na ngai menzamba za na bomoy yo telema kaka sala un pas vers Jésus. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Alors venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kola bien mapapu masopi mafuta tokokisi. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion, il y a produit na yo et dans le monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Bonjour très chers téléspectateurs de la 3W lesnazarintv.com. Bisika nyonso bomesana kolanda biso na pesi bino mbote na kombo na Yesu na lingi bino mingi. Na ebi ete bino pe bolingaka maman Mariam Piame. Nde musiba koma ko benganga maman Mozindo ya motema. Je vous aime de l'amour du Christ. Bongo leo na lati casquette na ngai ya motei. Pour maman Mariam azalaka présentatrice ba émission te azape maman kati na église maman mokambi ya ba maman. Lelo na lati bon casquette na ngai ya maman prédicatrice kati na etonga. Et bongo leo na sepela kisusu to partager. Na moi thème oyo ona kopesa ngo sima be na kolingana toke na technique wana sengi na dete na biso Justin Kwangindu l'image en profil ati la biso le mbo moko lokola ba Kristo tokumisa na nkolo o apesi biso pe bana bomoyi mokolo alelo o asali to la compter parmi les vivants dete. Lembo na ibete sepelisi wangai mama DG Tiffany Mokwa la poupée de l'Éternel
la députée du Parlement céleste Tiffany Mokwa bisekaza kuna na este na pesio basalamu bote pe longo et pas apôtre d'amour apôtre Chopa pourquoi pas nangai molongani Bireta mwezi pia mekuna na Bukavu batoto bote ya Bukavu na basalimia diaspora yote ya este ya Bukavu Beni Goma Lubero Kasindi Butembo na wasalimia na wapenda mingi wa diaspora Bukavu parce que Bukavu ndio tuko pour le moment kazi ya papa na wasalimia watoto wa Kadutu watoto wa Ibanda watoto wa Bagira pourquoi pas la bote ko tunakuwaka na wasalimia mimi na wapenda sana bongo thème na biso lelo na sepela ki ko partager na mama moko mama oyo azali délaissé mama wa Monique akomi na suka mama oyo akomaki abandonné mama oyo bapesa e bakombo kilikili na esika vandaka na quartier oh ma bien-aimée nzamba za na bomoyo nzamba lingi quelque soit comme bapesa yo okopambola malelo ko na partage oyo toko partager na bino na tongo lelo et le biboye il y a de l'espoir pour ceux qui vivent il y a de l'espoir pour ceux qui vivent sans plus tarder tozi na makomi tozi ba biblia na biso esika boza kuna kolandanga na ndako bozo ba bible na bino tango bongo na mokanda ya Luc 8 à partir à verset 43 Luc 8, tout d'abord dans le Nouveau Testament, Luc 8, verset 43, le Binabiso Boye. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: qui m'a touché? Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme se voya découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Et si kabozali te bete na lubanze maboko makasi, te bete lisi lubanze maboko makasi na mwa mololo ya moke ba kisa mwa mololo ko sala bien de konangai. Ma bien-aimée, na aimé le message d'espoir, message de réconfort. Message ya kimia, message ya sengo, message ya nouvelle souffle, message ya second départ. Toti kotanga biso na Biblia awa boye, lisolo ya mwasi oya kotanga makili eyebana nango. Oso yoka ngo basi bateya yo bien-aimé, mais na lingozo yango na dimension mosusu. Na ko banana ko zonga mwasi mamuke pona la kisao mwasi azanani. Pe moi c'est ligne que le banini koko na biso Adam a sala RRT pour na kobenga Ève femme parce que nous mabona kezala ki mala monter na ilanga na Eden mobali azala ye moko. Bien aimé, laisse-moi vous dire tango Adam azala ki moko na jardin d'Eden azala ki moto na mawa. Il était solitaire obelo boko na litama nani akosekisa ye nani akosolisa ye. Atomona kaka chaque poko banyama ba osa ile ba défilé mi balé en amoureux ba balade d'amoureux des années mais lui il était seul akoya ko partager makambo na nani ndeko na ngai nana ko kai ko solisa ye il était unique na race pe na genre na ye jusqu'à ce que tant on mama ki solitude wana kati na Adam to ebi lisolo kuna na Genèse tininga sela ki mo panzi na ye bon tant on la sa ki pongi na kolamuka wana na épargne ba détail boyebi ka lisolo yango tango Adam s'exclamaki asituki poème bibi na monoko na koloba talambala oyo ngai mususu talambala oyo mukuwa nanga musunya nanga bakobenga ye mwasi. On l'appellera femme. Femme wana Adam zaki inspiré pour benga Ève femme.
Femme wana eza nomoko ekoka ngana lobakango eza kombo moko eza complet. Chaque lettre wana toza na 5 lettres na mot femme. Toza na F, toza na E, toza na M na E ya suka. Femme eza constituée na 5 lettres. Chaque lettre wana c'est significatif ma sœur ozolanda ngai na ngonga oyo. F wa liboso eza comme force. La femme c'est une force. Force à moi si bien aimé que d'abord parce que ça me toque côté na mozindo c'est pour na to lobela kaka mo femme wana eza tout un enseignement mais là que de cas likolo pour na chité na leçon na biso to côté na Biblia na mokanda na Luc 8 à partir du verset 43. F wana elinko de ba force. La femme c'est une force. Force à moi si bien aimé exact que akota judo, akena dojo, ayeko la karaté, ayeko la soki sport ni pas banda kobeta mobilité. Force à moi si ezaka na botaou na ewana, kaka na douceur na ewana, kaka na façon d'être na ewana. Une femme, ce qu'a décidé ma bien-aimée, a salé le kosongolo pakala, moi si a salaka, pe koma kanango tina suka. Force à moi si yango wana. Et wana ezali élévation, ezali maîtrise, aussi ezali manière de peu maturité et à ce que ezali éducatrice. Mokonda makopesa biso ngotoko développer l'être moko na moko boko sepela ndeko na ngai. Boko na kosimba kaka F ya liboso comme force pour na illusionner yango na sala allusion plutôt na litangi na biso ya tongo ya lelo lisolo ya mwasi ya kotanga makila ndeko na ngai. Bible bina biso mwasi wa dépenser ki nyoso azala ki na ngwe pa ba minganga. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins. Jusqu'à ce qu'elle ait sur le lot comme côté de Konangai. Ce qui n'a carté, c'est que les femmes de la pharmacie, je pense que les clients qui toko, ou bandaka tant que sur bande hygiénique, qui c'est le lengue na le lengue pour être akoka comme sunga na menstruation et dira qui pendant 12 ans. Oh bien aimé, tel qu'abiso basi. Ndenge tozalaka ba moment wana tamu tozalaka 4 5 3 jours mais et tcheka mutu mal à l'aise sikoyo 12 mois te 12 jours te mais balobi na biso 12 années ya perte ya makila moi so anyoko makinde konangai moi so asila ki valeur ce que c'est que makila ko bakapenda na ba veine te na ba vaisseau sanguin bande ko transfuser tango nyonso nga na to yebite mais le kola na biologie balakisa biso te makila wana bibaka na ba veine te eza enseignement musu to kolobela ngo bisika makila na bibaka mais le bon c'est autant nous allons qui sujet ba transfusion. Moi je suis qui abandonné bien aimé, moi je suis qui délaissé. Espoir et si là qui moi oyo azaki suna ici elle a vendu tout, elle a perdu tout. Moi si oyo je pense qu'elle a marié ya mbete yako na likambo oyo libala ne peut pas ko kufa ndeko na ngai mobali na ko ndi ba vendre na mwasi oya senyaka tous les jours pendant 12 ans. Je pense bien libala mwasi oyo et kufa ki mobali na ko supporter après ça quand on se boit bande hygiénique et puis à satisfaire wa besoin na sexualité parce que elle saignait tous les jours. Je pense que bien aimé libala mwasi oyo ezala ki akokufa. Elle a perdu son mariage cette femme. Kaka mariage était elle a perdu tout ce dont elle avait comme ressources, comme revenus, comme bien auprès des médecins. Et c'est là que les médecins spécialistes à Kekunambango, à Kopesa, à traiter mes bandés à Simbate. À perdre qui mariage naïe, à perdre qui va bien naïe, à perdre qui va relation naïe. Dès qu'on a kolinga, assiste à kaka mutu oyo. Parce que je vais sentir ma baie, je l'espère bien. Et c'est ainsi aussi. 12 ans. Parce qu'elle en avait marre. Après la relation, pas seulement ma relation, cette femme a perdu aussi le sacerdoce. Qu'est-ce que cela veut dire le sacerdoce? Oui, bien ancien alliance bien aimé. Et c'est là qui tango ya mibeko. Moi si, ce que vous avez posé dans ma menstruation, même au bal n'a pas la nembe tout mon côté.
Oh, la femme était condamnée de Konangai. La femme était condamnée de Konangai. Au coquille de l'église parce que vous saigné. Aux allées na droit comme en église jusqu'à ce que ma sorcière n'a eu ce que s'il au sel sacrifice déjà qu'on a lévitique sacrifice il y a purification de nos actes n'a accès comme en église. Cette femme a perdu les sacerdoces. Elle ne pouvait plus accéder à l'église parce qu'elle saignait. Oh, la loi est mauvaise, bien-aimée. Loi ezamabe mibeko ezamabe mwasi oyo azaki na posa akende ko yangana na batu mais lokola mibeko ezalaki koloba okoki te ko accéder soko za ko saigner okoki te kolambela molonga ni na yo okoki te kolana mbetu moko mwasi oyo aperdaki sacerdoce na ye mwasi oyo bien ma perdaki lisusu identité na ye. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi si ozaki na kombo babote la ye na baboti na ye soki ezalaka Marie Jeanne soki ezalaka Antoine soki ezalaka Marie Clenga na auto yebite mais elle a perdu son nom. On a commencé à l'appeler la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang mais ezalaka na kombo babote la ye momo qui le changea et puis c'est combo parce que baeba une identité moko boye atangaka ne makila. Cette femme bien-aimée, elle était mise à quarantaine na suka mboka nana kosunga yo nana kosolisa yo nana kolinga pusa pembeni na yo parce que mibeko ezalaki musika même pas okoko pusa na soko za marié pembeni mobali no okoko lambela été. Moi, je suis perdue nyonso ba relation sacerdoce kombo na ye, elle était mise à part. Mais le col a mis qui te hasard force bande konangai ozolandanga na tongo alelo. Le col a mis qui te donne notre sabino F comme force femme et dans 5 lettres femme et F et M E. Donc on développe un mot ko ya na mozito na to kota na lettre moko. F cela veut dire force. Mais le col a moi ça mis qui dans la force. Donc on démarrer dans situation au thé. J'en ai marre, elle s'est dit en elle-même plutôt. J'en ai marre, situation oyo, et si elle est qui, na ebiete mibeko ezali. Moi, ce que je pousse à la période na yo ya modèle wana, pembe de tika mibali bazali. Mais yoka sangwa Yesu Masia. Kole kanamboka wa yekuta zalaki sollicité na Jairus, ozale ko belisa mwana yepe âgé de 12 ans. Mais profita qui na occasion wana na fulu wana alobite na yoka sangwa Yesu Masia ko sala na yoka sangwa Yesu Masia ko bikisa ko sekisa bawe ko guérir ba multiples maladies ngape fona meka ngape fona kende ko simba moto oyo nga en tant que force na ko tielema malgré ba condamnation malgré ma limitation, mais cette femme, en tant que force, s'est décidée. Ah bien non, je vais franchir l'obstacle devant moi. Malgré que cette femme s'est approchée de Jésus-Christ. Oh, même sa Bible dit que tant que moi, je suis simbi Yesu, je suis sentir forcément que Bibi Kati na ye. Oh bien-aimé, qui pouvait communiquer force à Yesu Masia, si vous allez car moi si mon côté. Yesu qui entouré na batu ebele, foule nombreuse, bazo tout à tout aye, bazo simbaye, bazo tout à tout aye. Mais tant que moi je suis simba qui, bon vêtement Yesu, Yesu abina yo qui gouya mo ko bimi kati na ngai. Oh, force contre force, écoute na kiloba mais c'est ko la nanga ndako bien-aimé. La femme c'est une force, force à moi si et simbi force à Yesu, et ça lobi na yoki une force et bimikati nangai. Oh, il n'y a qu'une femme qui pouvait sortir la force en Jésus-Christ bien-aimé. Et au même sa Bible dit que tangwa simbi Yesu ayoki makile katanaki 12 années après de konangai, 12 années à souffrance, 12 années à peine, 12 années d'abandon, ya bateau. 12 années à perdre ma relation, 12 années à perdre le mariage, 12 années à cause de la humilier. Mais le jour où elle a décidé, le jour où cette femme a reconnu que je suis une force, je dois m'élever. De autant que je suis un peu sur ma combo. Na quartier siko vandaka, na libale siko za.
Voilà, écoute, amène milangi. Parce que beau takate. Laisse-moi te dire que ton rédempteur est vivant. Azana bon mo nzambe oyo. Pour ça na ndenge moi soit a ozaki. De peur que parce que Zalaki Mibeko a la lapidité, de peur que a la condamnée, mais elle a osé, elle a risqué. Bien aimé Mbappé Soba Combo, Obela Milangi, Abo Takate, Kisita, et Komba, Tikaba Soba Combo de Konangai. Menzamba zana bon moy. Yo télé makaka. Ça l'a un pas vers Jésus. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Alors venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Repos à Solon de Konangai. Yesunde a Pesaka. Moi, je suis perdu qui ne sais pas Minganga. Mais je vais vous saler le comme côté. Azo qui guérison jusqu'à ce temps qui est 4 de Konangai. A poussana auprès de Jésus-Christ, le médecin par excellence. Elle a pu trouver la solution. Elle a pu trouver la guérison bien-aimée. Likambango di noé tungisakayo. Et dire bambula combien? Comme ni ba pesa on de Konangai. Limite nini ba tiela on de Konangai pour franchir te. Natongo naza ko déclarer le kola mosali na nzambe. Quel que soit ba kombo ba pesa yo, quel que soit ba limite ba tiela yo, yo ko franchir te, yo o sengeli to poussa na boy, yo e sengeli to comme nesika songol. Ah bien aimé, nazo déclarer na tongo lelo, au nom de Jésus-Christ. Ozo franchir ba limite wana. Au nom de Jésus-Christ. Ozo recevoir guérison dans lelo. Au nom de Jésus-Christ. Ozo recevoir notre lingi na tongo lelo. Na kombo na Yesu. Oh, le nom qui nous a été souverainement donné. Le nom qui nous a été donné. Le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Au-dessus à condamnation, c'est le nom de Jésus. Au-dessus à Seigneur Makila, c'est le nom de Jésus. Au-dessus de la stérilité, c'est le nom de Jésus. Au-dessus de la pauvreté, c'est le nom de Jésus. Qui t'a condamné, ma bien-aimée? Nano a condamné yo. Nano a pesa au comme ma pesa moi oh yakotanga makila. Elle qui avait son nom, mais quand il y a une situation sans le pakala, et tu vas bander ko bika, ba changer combo moi si on de konangai. Depuis ma pesa comme na quartier sika au vandaka na belle famille na yo aux assis dans moi ko le battre parce que depuis au bala tam se salika 4 ans 2 ans 3 zobotate ba komi ko ça le makita na belle famille ba komi ko ça le ba réunion ba komi ko ba ke le ba mbwake là ba komi ko ba ke le ba cheto na ba voisine na quartier na le pango sika au vandaka balo bana bango bama ba pesa o ba kombo mais un jour tango rédempteur a ko se lever tango ya tele makande konangai makambo ya salaka elekela kabato mokolo wana mwasi o loto za kotanga histoire na ye histoire mwasi o ekotaki na Bible balo bana bango ba seka yo bien-aimé ba chola yo mais tango rédempteur a ko telema celui qui se lève le dernier oh bien-aimé. Quand on met la montée comme un souka, des nzambatele maka, pe salaka, azanzambo possibilités illimitées. Azanzambo azana conseiller, ana directeur à cabinet, oh il faut tout naïe, oh il faut conseiller, après ça y est, bah vu naïe. Non, ce qu'on a décidé à ça la pour la moto, à salaka, dans sa souveraineté de Konangai. Yangwa nebiso na tongwa lelo, pangu sama ina miso, oleli pe mingi. Aye lelo pour appeler sa solution na makambo na likambango ni nde konangai eza kozanga kobota eza kozanga kozwa libala eza minyoko eza nidio ndo yebi likambo za kotungisa likambo elelisaka yo wana likambo esilisaka yo pe mposa kozala likambo tina peut-être o se suicider likambo elekelaka yo wana simba Yesu Masia nde konangai Aza on a pebé la zozela albina biso je me tiens à la porte L'Apocalypse 3:20 et je frappe si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre son cœur j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi Jésus azoto kende konangai aza déjà na balabala sika yo fandaka a déjà na balabala voici kala mingi tazo komana na balabala sika yo fandaka kala mingi tazo telema liboso ekuke na onde konangai azo frapper kala mingi te fongola motema no Yesu akota pour demeurer longo na onde konangai en dehors de Jésus-Christ c'est la mort. En dehors de Jésus-Christ, c'est la perdition. Oh, la Bible dit que tous ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confondus et ne sont jamais couverts de honte. Yo se confie que pas dans nani. Yo banga kanini.
noko laquelle on m'avait tata moi soit quand on a ça makolo ba cérémonie ba sala yo ko banga te bien-aimé Jésus azana ngambo na biso azana pona ko défendre cause ya moi si moko dinga défendre ki cause ya moi si oyo ya Luc 8 à partir du verset 43. Il est là ce matin bien-aimé ko banga te quel que soit ma condamnation ba tchela yo na libota na yo quel que soit ma malédiction quel que soit ma échec oh bien-aimé tout ça n'a pouvoir il y a qu'à annuler il y a qu'à condamner nyos la Bible dit que tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux bien-aimé nana condamna yo nani alakela o mabe kaka iloba na Yesu Masia ndeza na nguya kaka kombo na Yesu Masia ndeza fongola ya makambo nyonso ndeko na ngai yango na exhorter na tongo lelo telema ndenge moi soazwa ki ekateli femme en tant que force atelemaki atalaki fula batute alobaki na ko kende atala zotanga makila na ndimi ba risque makila on est panzana kaka makila nezo kaka bato on est ba ko tuta Yesu bazo tuta ye bazo simba ye mais cette femme est partie avec la détermination à le but aujourd'hui ou jamais yango na pesio courage na tongo lelo nazo réconforter yo nazo memela yo espoir nazo memela yo courage na tongo bien-aimé tellement kende ko simba Yesu aza na ekuki ya motema na aza azozela azo frapper déjà kende ko fungola Yesu Masia kende ko fungola Yesu Masia pour akota a demeurer afanda kati na yo asalela yo ninga sela ki mwasi oyo ya kotanga makila bien-aimé likambo nyele lisaka yo otamuzo za okoti na chambre bandiko lela maya miso etangi yo oleli likambo ngo kombo nango ninde ko nango Yesu azanga ko sala na okati na Biblia likambo ba ki Yesu Masia azanga ko pesa solution ezala malade abikisa ezala ba wei asekwisa ezala ba aveugle ba mona kala minute bien mais que bon za ko mimoni sala bo moina yo dès que ba tuna ki aveugle ne oyo tangu Yesu abikisa ki abi ba ko ba tuni Yesu mais aveugle ne oyo pourquoi botami boye est-ce que ba parents ne ba sala ki masumu Yesu répondait ki bango albinte c'est pas ba parents na yende ba sala ki masumu mais nzamba permettre ki aveugle ne abota maboye pour que gloire na ye ebi monisama tam si lukambo za ko la kata ngon bien aimé za que pour que tango ndaba ko sala gloire na ye emi monisama oh bien aimé kala minute na za ko déclarer gloire nzamba za ko mi monisama na likambo da o wana o édiqué depuis longtemps oh ba si ba pese la ngo kombo ndeko na ngai na lingo telema lokola force obimisa force à Yesu Masia force contre force écoute anaki moto pelaki mkolona guérison mimoni saki et pas moi oyo ba pesa ki kombo de konangai yango na lingi ce que nano yamba Yesu Masia te voilà occasion favorable o yamba Yesu Masia na journée lelo bongo le kana ko selo na likambo na wana o umeli pendant longtemps ce qui autant ça bon na yo moko voilà occasion favorable de pesa mela na tongo na nzela mama Mariam o fungo la moteba na yo lo bakolo Yesu na yepa na yo lolenge nazali na mikumba na nga nyonso na makambu na nga nyonso na tabusa kibomo na ngai nga moko na tele ko tambola lokola moto nyama lelo na ki mongongo na yo na fongoli motema na ngai na bengi yo kota na invité yo kota na motema na ngai ozwa direction bomo na ngai rebete malobo sima na ngai de ko na ngai na peso diko sa bomo na ngai na jue kateli yako bila yo na jue kateli yako salela yo na jue kateli yako landa yo na jue kateli yako ume na présence na yo bien-aimé bon Yesu ana salate na kombo na Yesu nazo déclarer solution na problème na yo bien-aimé nazo déclarer guérison na maladie na yo nazo déclarer lokola mosali na Nzambe kobota na stérilité oyo umeli pendant longtemps na libale siko zali ndeko na ngai azan Nzambe wa lobi na biso na Exode 23-25 était dans sa maison il y aura point de femme stérile ni celle qui avortera bien-aimé il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir
tia kondima ndenge mwasi akotaka makila atiaki pe amonaki elonga pe amonaki solution na likambo na ye. Voilà moke nazalaki nango mpona kopartage na yo na ntongo lelo mama. Kotala te tango oyo likambo wana esi eumbeli kotala tante. Bible bina biso 1000 ans c'est comme un jour devant l'Éternel. Likambo ngose bambula combien? Minyoka ngose bambula combien? Malade ngose bambula combien? Secrétaire ngose bambula combien? Bambula combien na likambo oyo moko yebi kombo nango wana. C'est comme un jour devant l'Éternel. Aza capable. Oh, na benga ke nzambo possibilités illimitées. Nzambo sera toujours attentif dans la supplication na biso bien-aimé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Aza nzambo asalaka. Le lenga asalaki na ba Abraham, na ba Moïse, na Isaac, na Jacob. Aza lo lenge moko ndeko na ngai. Azo salaki no na moyi ya lelo. Likambukaka opusa na pembe na ye. Oyeba ko bimisa force ndenge mwaso abimisaki. Azanzamba telemaka tango biso tokomaka na suka nde ya telemaka webi bana Israël bien-aimé tango bakomaki liboso ya mai na monana mayele esilaki bango mutatane kaka mutu babosani miracle nyonso babandaki kobika miracle nyonso babandaki komona nzambe kosala na nzela ya Moïse tango bakomi liboso ya mer rouge kuna na nsima mpe elulu ezoya armée ya Pharaon ezaka mpo récupérer bango bakomi koblasphème bakomi kotonga Moïse bakomi kocritiquer kotiola Moïse eloko nini esitindaki yo omema biso ntango okufa na désert kuna na Égypte bakunda te mpo bakunda biso ifai totika ata kuna tonyokama biso te banda konyokama koya kobisa biso ntango okufa katikati na désert bakomaki na suka mayele sukaki bango toko franchir mer rouge oyo ndenge nini. Oh aza nzambe bandeko na ngai bikama oyo elekelaka ngai personnellement nalinga bikama oyo ya kokabwana ya mer rouge ntango nzambe asalaki Israël komaki na suka bi awa nde esili tozokufa na biso kaka awa mais tango nzambe atelemaki oh il est vivant notre rédempteur il s'est levé na minute asalaki bikamwa bana Israël babi na biso balekaki mer rouge makolo ya kokauka. Qui peut faire ça si ce n'est que Jésus? Qui peut faire ça si ce n'est que le ressuscité du 3e jour? Qui peut faire ça? Oh azanzambe bien-aimé likamuna wana edire longtemps aza na makoki ya kosilisa yango na minute muke na seconde muke ya motu ya kaka telema pusana. Repos à solo, il n'y a que Jésus qui donne. Guérison à solo, il n'y a que Jésus qui donne. Moi je suis américain pas minganga. Les spécialistes à l'olenge, mais ils n'ont pas pu donner la guérison à cette femme. Mais lorsqu'elle a décidé de s'approcher auprès des médecins, auprès des médecins par excellence, cette femme a pu trouver sa guérison. Voilà un peu dans Zakinango, Natongo Alelo, pour te partager longo. Tigete nzamba lola apambola yo na kena kosenga bolimbisi bandeko bakomaki minkolo baete prédication nanga la fois passée na critiquer beaucoup plus ba pasteur bien aimé na baki nazo critiquer te tozo sungana parce que na pe naza mwasi ya pasteur na mekeka ko épingler ba erreur ba bévu moi ba désolé moi bo sauter oh mais la case ba maman pasteur mais belé ba critiquer belé ba sepela ki ba baka ba fleur bon so na BBC to ko beka ko arranger bala sima tigete nzambe alola apambola bino to komi na suka na pesi mbote na ngai na balandi nyonso balanda ka ba émission na biso bolemba te Polanda ba émission les Nazaréens ezaka site chrétien moko o édifier kabido ezaka site chrétien moko oyo et le baka pas mal de la part du Seigneur Jésus-Christ ezaka na www.lenazareentv.com mbote sous pas ya maman déjà na biso tifandi moko abisika azali kala mingi te bokomone azana déplacement mais dans quelques comme quand Nicolas raconter kala mingi te bokomone katikati na ngomba na biso ya Kinshasa. Ciao nzamba pa bolabino, à la prochaine fois. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe